doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Ezali et Sengomingi n'a qu'à retrouver Bino une fois de plus l'élo parce que Namoni Makambo s'est calmé Moukié, mais il faut vraiment Bolandaka. Émission maloba ngai na lobaka na kati ya émission makamsusu bakoyiko lobango ouvertement boité na télévision te internet te, toute vérité n'est pas bonne à dire mais to passer bino message na façon moko boyebo comprendre na ebisaki déjà bino ke to zala na zone moko ya turbulence na kati ya masolo na biso bino moko bomoni yango et puis et s'il n'a pas photo, tikala toujours vigilant, mais to kota na distraction te. To kota na distraction te, parce que na moni vraiment que batu ba komi ko kota na distraction, batu ba komi ko kota na piège oyo kabund a yela kibiso. Il faut boye bake nyoso tout oyo ko salama tout autour na ye ezali publicité ya munene oyo bazali kosalela ye lelo soki ake devant justice ou bien bakangi ye ezali publicité munene et puis ye ako profiter na yango. Il faut ko isoler mais il faut vraiment ko yeba sikoyo changement ya masolo na kati ya biso tozali pembeni ya président. Président ezali vraiment tokoki koloba parce que yaza mokonzi tokoki ko obligé été mais ezali vraiment pour ma solo et démarrer que na ndenge malamu président il faut vraiment remaniement et puis ba conseiller ko sokola et puis ko sala remaniement ba ministère mususu et longwe ba changer bango parce que batu mususu bazana bazali bato bazalaki na katumbi misusu pe bazawana ba pire batu ya katu ya ba pig batu ya kabund boyebiga ndenge zalaka président de la république so ba sa gouvernement président de la république muto anomaka batu nyoso tuté ba yela repe batu mususu surtout ba conseiller spécial na balera Mobutu boyebike ba ngwanda ba kema bango mutu penza mutu baza ko yana batu tongo bazwa na batu président za na batu na éclé o ya rocha na ba poste moko donc régalien ba ministère moko régalien o ye moko ayebi ka ko chawana me ba ministère mususu donc ba yela ka yebatu donc vraiment tozala na distraction te poto kota pénager ya kabundi te et puis na ningi na expliquer bino bato bazalaka tout autour ya président donc ba type ya bato bazali na pembe na président ba catégorie ce que bolingi po boloba donc type de personnes bazalaka pembe na président nazali ko yebisa bino misusu soki likambo ekwei ezali par obligation ba défendre ba kende kaka na nzela oyo sengeli ba kende sinote ekobima marque ya trahison bomona kala donc neti mende tango azalaki na kanambe donc tozo ka kanda omona bozo finga mais azali porte-parole. Il y a gouvernement azali koloba na esika ya gouvernement. Donc ozana choité il faut landa ndenge ma ezochola ou bien oza porte-parole ou bien oza porte-parole te. Net ministre et information mouyaya ça porte-parole ya gouvernement. Donc il faut défendre le mouvement. Donc azana choité donc sengeli akende ndengwana porte-parole à président de la République azana choité il faut akende ndengwana sinote ko bima fo neti marque ya trahison ou bien on dimi aux à la porte-parole ou bien on dimité
Les années de donc pour ne pas faire leur publicité, défendre bien Skoll, défendre bien Primus, donc au lobate kato mais la rangote tant au roseau, ça la pub au lobakeza masangamo kitoko et bet saramutute, donc vraiment yangwana quoi. Mais le ngai na lingaka jour mususo inaza devant ba responsable oyo bato ba mikonjo à brasserie na biso. Et puis ça ranga mawa ebele puis nazo profiter peut de l'occasion pour na yebisa ba konjamboka. Publicité ya masanga, ya cigarette et les caca na télévision to boité. Publicité surtout ya masanga, mais ba bateau ba sala ba brasserie na ba fric na ba mboka na biso donc ba koma ko sala publicité ya masanga on dirait loko moko boye ya normal o ebomaka batu te. Ba koma penza ko inciter batu donc ko tinda batu ba kende ko mela masanga beba kende ko mela cigarette. Donc, dans la conférence de presse, il faut vraiment une question. Donc, mikonji, brasserie, comme producteur, donc, la télévision, mais là, masanga bomela, ok, éviter que abus alcool tue. To monana nouté na publicité na ba télévision na biso batike mais la Skoll mais la Primus mais la boye bati attention à l'abus de l'alcool. Ou bien l'abus de l'alcool tue. Bah ça la kangote mais na éviter na ba responsable ya ba brasserie na ba mikonji na biso ba vanda na poto ba yebi makambeleka na poto et puis ba mindelo bazana ba kota ba brasserie wana ba yebi makambeleka ka me bango donc bazo faire passer publicité na bango ou bien ba profiter pour bazana Afrique donc ça même ba marquer na c'est on a poto to monaka parce que masanga e bo makabatu alcool e bo makabatu cirrhose de foie ba cancer ebele et kendaka na masolo ya ba cigarette ya ni ceux qui ba sali publicité na ba télévision na biso faut ba tiaka l'abus de l'alcool tue ou bien donc attention à l'abus attention à abus alcool mais ba tiaka yango te yango na profiter ki pe na lo ba yango il faut ba konje batala masolo wana donc na zo sabino tout autour ya présent bazali bato bazali wana par rapport ya ma poste na bango bazo occupé bazali obligé bakende na discours moko oyo esengeli bakende bakokende na discours mususu te et puis ba misusu bazali wana bazwaka mbongo donc pour justifier leur salaire ou bien mbongo bazwaka donc ata makambo eza soki marque nini bakoya koloba kaka ndengi oyo ya ko défendre et puis ba misusu bazawana ba simple flatteur ba fanatique aveuglé ba flatteur donc ba flatteur kaka ba fanatique moko misusu ba fanatique aveuglé donc ba yebi kutu yete mais azo salaka ke ba monake donc les misusu ko pesa donc ba remarquer donc ba misusu pe bazala bazo sala mama solo pona ko se faire remarquer na mukonji na ba politicien donc azo s'attendre que donc pesa marque moko boye hein et revêser que azo défendre mukonji donc azo sala ngona boule qu'il aime sous un jour azo poste donc azo poste donc ye azo lobaka ka donc azo linga ba remarquer pour pesa bien siko biso ba oyo biso nde penza mutu tokoku et dara président de la République. Parce que biso tozala ba catégorie nyoso tout wana te biso toyaka na ba réseaux sociaux tozali donc ba communicateur oyo donc tozala masolo bénévolement biso nde penza tozana message à repasser na président de la République parce que tozana censure te tozala pe na intérêt moko te tozaka na intérêt ya mboka tozala pe ka na intérêt ya mokonzi na biso tozala na confiance na ye tozali ba fasciste par conviction biso nde penza bato oyo ke bokoki koyokaka parce que biso tozala ba catégorie ya ba obligation wana te na ba flatterie na masolo moko zo sala na ba boule ke soki un jour bo parce soki ezali ka ndeko na biso tout tozala ka souté donc biso tozali wana so likambo ezali bo monaka to koloba to ko kenepe to kei bango balobi bo biso to kei bo parce que to koki ko se les permettre parce que tozali na sensibilité tozali pe na ba pesa biso pe ba mbongo te tozana ba salaire te tozali wana te par obligation tozali wana pour nous rendre service na peuple pour peuple ayo kabiso pe mokonzi a yo kabiso sikoyo lelo na lingi na loba na sujet na biso lelo
parce que boyebi kaka likamuki à président de la République et comment na yango polémique likamuki polémique donc bon eza malamu ke parce que kala Congolais azalaki kaka donc na masolo ya foot na masolo ya musique siko Congolais mona bato bakoma moko kutu babundi pour na masolo ya politique eza bien parce que Congolais komi éveillé na masolo ya mboka na ye donc akendaka te malgré tout car Congolais aza mingi na makamba buzoba mais tout monde quand même que Congolais a commencé à s'intéresser na politique par rapport à avant Bouyoki awa président de la République accueilli qu'on sait faire vraiment contrôle à profiter pe AP mamouké mais Bouyoki polémique président accueilli donc à mboka ezali na guerre ya accueilli na mboka nini yango awa to mona kata na France awa to mona président accueilli na maison na ye donc secondaire à na province Macron a eu quelques jours accueilli kopema président pema raté bien boka tant président accueilli kuna n'est-ce pas na vandi na barbela kangi ba téléphone tout so azo travailler à kopema te mais à quel côté moko boyeza biroté à vandi nanu apema muke azali na droit ya kopema même ba salarié pourquoi ba sala qui a on est en France un mois ils en a 2 jours et demi à congé donc ça ça lit 2 mois au combien 5 jours ça ko ici 1 an donc au combien droit ya ba congé na yo payé et s'ouvrir donc ça va de juin à mai juin compter raison à 0 pourquoi ba salon pour ba yebike il faut que se décompresser donc au paiement présent ba charge au présent za nango makambo présent za la kanango na rythme wana bobi présent ya zo problème na ye o ba opéra ki wana tisiko ya paiemate donc il faut apaiement puis il faut ba ya ça là ba contrôle c'est normal mais et loko nini lo ba mité présent ki na ba million présent ki boy akei ko sala boy akei ko bebisa mbongo nazali ko lakisa bino affiche oyo ebimaki ba fiche ezo bima na nini bozo mona ngomoni affiche ndenge ba komi président de la République akei so wapi ya ko bebisa soki ba million soki nini na lingi na hebisa bino ba biloko bino bo chaka seksa ngai et seksa nga parce que ngaso na memi bino na masolo oyo ya ba photoshop bo kokate et ce qui sera ngai boko kokate botu nanga petit nanga te dit tao a expliquer bino que vieux a mystique botu na petit nanga dudu so mi dudule ba hebisa bino biloko yo soki bo to bimisi to bando sala bino boy bo kokate mais po biso to sala ba makambo te nazali ko lakisa bino moni affiche ebimaki bo moni ndenge ba komi mais nazo lakisa bino donc na ba masolo kaka ngai na yebi informatique même fiche bo tala ndenge na changeango bécrit pour na lakisa bino que n'importe qui akoki ko sala na ye azu soko yebi informatique yebi ba masolo ndenge biso peto yebi okozwa donc o sale loko moko zo affiche changeango na lakisi bino bo moni ba komi botala oyo ngai na sali siko na komi maloba mususu po na ko lakisa bino ke ezali na tina moko te bolandaka ba makambo oyo ezakaka donc bato ya mitema mabe bandoki donc vraiment musala na bango kaka yango oyo nayebisaki bino tokota na baje oyo te biso tozalaka soudé parce que 2023 ezali koya donc tokoki kotika yango te po nayebisa bino bapoliticien un politicien aza menteur un politicien aza ingrat un politicien aza éternel insatisfait un politicien donc na cadre moment du Diongo frenda penza na ndenge penza normal penza Frank Diongo penza kokoloba Frank Diongo azo croupir kuna ngo kufa na boloko botala tangu do bazo sambise donc aye na l'air kanambe na ba makila mais bazo sambisa ye donc muto ayeko bimisa ye ezali na cadre ya masolo oyo ya président de la République sinon te soki ezalaki ka bazo bo ezalaki présenté ezalaki loko mokas pourquoi kanambe na période ya kanambe abimaki est-ce que vraiment Frank Diongo akoki koloba penza yeke aloba penza ke oh Fati azabo azamutu mabe non Frank Diongo bazali ba politicien oyo bazali parmi bato bazali donc donc non servi donc babando luka ba servir bango na ba poste non servi cupide donc ba insatisfait moko bo internet donc tant ça makambo tant abimai wana ça makambo ebika ke donc pas donc poste ko ya tant poste ete yango na bo monike
a changé comme un discours mususu mais ezali soni na mawa na motema. Avant de continuer 5 minutes na biso alelo parce que toko vandela na masolo oyo ya président de la République azali na droit ya kopema ba président nyoso tout ya monde bon monaka bango bake na ba propriétaire na bango secondaire bake na bandako na bango secondaire bazo pema mais ba pema kate président de la République azali ki convalescent salimus de maladie na il faut akendi siku batala ndenge nini et comme il faut contrôle et puis il faut apema mutuni apema raté. Et puis un président au pays matin, du biso au pays marocain, ce qui est attends que biso moussa na biso to salako. Et c'est biso en vacances. Attends le qu'on do paiement aux autres la cabe formation, aux autres la cabe mission. Donc to ko paiement kate bon biso to paiement kate bon président de la République. Donc tout tika ba polémique, tout tika distraction, bon heureusement vraiment président de la République tellement président on a habité nzamba sala vraiment tous soit président le ko la fachi parce que ba calme à la ranango. Donc avant de continuer donc émission nabiso to remarquer pause nabiso ya ba partenaire nabiso. Restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager
ozu yango au voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango et vandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu au collection oka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc c'est Sepela TV ça ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci na fidélité Nabino, merci na ba partenaire Nabiso, merci na bato ba pesa confiance na ba partenaire Nabiso ndeka bomona kiwana. Donc Kodia Simo ezali société ou epesi. Donc vraiment opportunité muto azunda kona Kodia Simo te loba yemoko alinga kite mais oyebi kaka ba congolais ba koma neti mais ba komona sikolo ba mpeleve vraiment ba komona ke bato ba pesi bango ba clé na bandor mo neti Kodia Simo yakine lokasika yango na bato babandaki ko comprendre ndenge nini ndako yango bakopeso ba clé apo bando futa ndam bon awa ezala ndenge nini bato baonga na sombi ndako basomba ndako cash te loboko za pela ba mbongo moko za ba milliardaire basomba ndako sali crédit apo koti o bando futa ndam mona ko donc crédit sur 20 ans sur 30 ans ba futa cash te lo ba star ou ba nani. Donc, il y a un Kodia Simo, donc Maluku, donc Bakle Kopesama, l'année prochaine, après Trokende, na Mwanda, et puis Kotambola, partout dans le monde. Et puis, Sepela TV, décodeur, Yabana, Mboka Boyebi. Ils allaient différents décodeurs, tous à on parce que vendre sur place. Mais il y a Sepela TV, au voyager, partout dans le monde. Partout dans le monde, au Keye, Sikanyo, surtout au Kende, au branchango, Internet, fiche, câble HDMI. Au tali partout, même na kin, si on est internet, comme makasi, au kota là partout, et sika
ozali kokende ezali biloko mboka 500 chaînes nous surtout ya kitoko parce que eza ba congolais ba yebi biloko nini ba congolais balingaka et puis boyebi ke wami service et comment wami business donc fret na mama solo nous surtout et comment na kati biloko kosomba ozali na esika kutu ya kolukate donc bobo sanate to yebisaki bino na kati ya Paris tozo sepla parce que batu penza kitenga appartement zo sunga batu pona bandako. Donc, doute que tu as un problème en Paris, à benga qui tenga appartement, à komona vraiment solutionner gozoma. Donc, prochainement, tu relaxes bino, ba vidéo, ya batu oyo, ba zu bandaku, ba témoignage na bango na qui tenga appartement, ils allaient jeter. Ils allaient ndako copter, ils allaient ndako ya solo, ya sala en agence, azo facilité, bana mboka ndeka boyebi bandi bubiso batu mwindu, tozara na problème ya kozwa bandako, ye azana 4 agence, donc azo facilité pe bandeko na ye bazwa bandako boyebi bandi munde bazaso azane sika azo facilité ka bandibu biso pe tozui mutu na biso kitenge appartement numéro ezawana bo bengi ye à servir bino et puis bobo sanate salon na biso de coiffure oyo to recommanda kabino na Saint-Denis na kombo ya El Binto coiffure donc le meilleur ya ba salon oyo tigal na biso awa na kati ya Paris donc to zongeli susu masolo na biso lelo to sabino ke totika distraction président de la République azali na droit ya kozwa vacances ba président tout bazwa kango biso kutu bato normal ba salarié na epsi bino ke par mois, tu as 2 jours et demi. Donc, ce que tu as commis de juin à mai, ça 30 jours, il y a congé payé, mais ouverture, il y a congé payé, après 1 an, il y a contrat. Président de la République, Macron, côté tout président, bazouaka, vacances, mais vacances, bazouaka, lali akangi téléphone, vacances, mais azolandela, musala passé ce qui est le remora makasi à Kozonga. Donc le tout ça dimanche présent ça Zongaki. Hier à Zongaki déjà, donc il faut reprendre l'activité sur place. To tika babiloko bilobela. Biloko moko donc des choses on a baliverne ou que photos à la focaliser dans makambo penza. Oyo ya solo oyo tokoko landa po na mboka na biso bino bokanisi penza soki vraiment bato bazo kotisa ba makambu oyo ezanga tina bakoyi kolobela penza makambu ya solo penza ya mboka na biso au président de la République osala bakolobela yango te bakolobela yango jamais yango na tokolakisa bino na kati émission tokolakisa bino ba réalisation oyo ezali ko salma parce que na 2023 avant ka ba élection beaucoup mona bino moko ezaneti tolonaki obwaki graine tango ezobando mata biloko nyoso tout président oyo asali ezomata bango bakoloba bango te bango bakoloba bango te bino kanti neti kabunda kwa ekoloba penza ke azoloba makambe simbi te eske ya koloba penza ke salaire ya enseignant ezalaki 160 000 francs congolais 160 000 francs congolais lelo est passé na 411 000 francs congolais, presque fois 3. 168 000 francs congolais est passé na 411 000 francs congolais. Est-ce que bakolo bayango, bando ki bakolo bango, et puis car na makamka enseignement, frais de fonctionnement, boka bien, ezala ki na 45 000 francs congolais, frais de fonctionnement na 45 000 francs congolais est passé na 1 245 000 francs congolais. 1 245 000 francs congolais. Est-ce que bakolo bayango? Bakolo bayango te. Bakolo bayango te. Donc, ezali pas na mawana motema yango ne photo fongola misu. To fongola misu, to kota na distraction te siko il faut vraiment to la kisaka ba makambu oyo ya malamu ezali ko salama parce que to komi na guerre. To komi na guerre parce que boye baké donc ba opposant tout bazawana opposant oyo ayebi biso ayebi ndako na biso ndenge zalaka neti kabunda zate donc na makambo solo na makambo lukuta kute kozala mingi donc boye baké faut to zala soudé to se préparer na ba contre-attaque to kota na mafinga te za na tina mokote to kota na mafinga te parce que muta finga mingi azana manque d'argument photo beta ka penza ba masasi ba kleboa na ba esika oyo esengeli penza to beta na psaki bino na kati émission oyo donc tokolakisa pe bino botala ba réalisation oyo ezali ko salama parce que d'ici là bokomo na biloko tout ekobima
oyo penza bo sepla nango penza bo moni penza ke biloko ebimi penza bo bia donc ata muto bandoko ndima te akondima lelo hôpital bazo ba ke afacha tonga bo hôpital neti mama yemo zalgi place mo soko koti okufa hôpital général ex mama yemo ba ke ba ngai ba réhabilitant batali réhabilitation ko kokate na niveau ekomela ke kokate bazo bomango bazo panzango bazo tcha hôpital oyo penza donc ekozala moderne donc na ba norme moko international talaka hôpital général biso to botama kuna batutu oyo oyo botama na bakini na bane hôpital général ezali hôpital akosakana te ex mama yemo. Donc botala sikoyo donc bino moko bokotala pe na ba image ba photo bazo bandela yango et puis sikoyo kanluka bazaka na banzela te banini ba travaux zo sala matin présent les gars kuna nzele zo sala ba pont zo sala makambo mai régis des eaux bozo mona na ba photo to la sabe na ba image oyo masolo oyo ba bando sala bato bando comprendre mai bimarate pourquoi mai sala bo ba installation wana ezali depuis époque coloniale ba changer te 18 à Kanambe a changer le côté il faut nyoso tu kota na ba norme snel ndenge moko banzela ozo mona ya ba Singapour eza susu na norme te il fallait vraiment ko bandela nyoso tout ba bandela yango toujours la sabino na ba image vraiment nana ngwa kokoki kondima penza ke ba makambu neti gratuité ya enseignement et bandaki siko ekomi ti ya maternité moi c'est ako zoazemi ti bazo sali suivi ti akobota kofuta eloko moko te na bimiselaki bino makambo métro awa bato yo sezanga di jalelo métro na courant nini bongo na bamboka oyo basala en Afrique na courant mais courant ba robongisa ngo courant so comme stable donc ils ont un problème te mais métro kin ezali sous ma solo te ke ya projet comme réalité mais siko nani akoloba makambo wana lobango pour vraiment congolais ayeba muto akoloba te biso kande to koloba ngo puis siko il faut vraiment to loba donc to tiki bino to zola ki bino quand même to seli bino topo ya ba réalisation oyo salama oyo na ba donc d'ici rentrée misusu na ba septembre déjà ko pesa année prochaine déjà avant l'élection et ko pesa bino moko bolanda pour vous en convaincre bato bazo mona neti parce que comme na air moko penza ke donc mutu moya boya ezalité donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite moi pona kozanga mbongo bana bakomo ngulu bakomo binga ba docteur ba papa mais tant na ye awa na moni bakomi maternité ofeli nga kanti ka ko bota normal natala pe boy o césarien ofeli na bangi na be ba ko sa na kepe docteur asali ba yambinga pe basengelo te tina nde na boti na biko oyo wakosenga mbongo te pe boy lo te dato ela vani simiso ka ba transport c'est les transports les akindi da sto panzane kala. En fait aujourd'hui le ministère de la santé publique hygiène et prévention représenté par la vice-ministre ici présente moi-même ainsi qu'une forte délégation des membres du ministère. Nous avons tenu à visiter toutes les structures sanitaires, en tout cas de Kin-Est, qui contribuent à la gratuité de l'accouchement, ainsi que les consultations prénatales et postnatales. Il est important parce que vous savez que depuis le 30 juin, le chef d'État a promis à la population congolaise, en commençant par Kinshasa, la gratuité de l'accouchement, ainsi que des consultations avant la naissance et après la naissance. Alors aujourd'hui, nous sommes venus faire l'état des lieux. Nous avons constaté que 9 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité de l'accouchement et des consultations prénatales et postnatales. À l'entame de notre mission, nous avons commencé dans les hôpitaux de la Tchango, où nous avons rencontré un personnel qui fait un travail formidable et également une population qui demande la prise en charge de l'État et cette prise en charge sera garantie. Parce qu'à concurrence d'au moins 35 millions de dollars an pour la ville-province de Kinshasa, les actes que j'ai cités seront pris en charge par le gouvernement. Pour terminer, nous sommes venus ici à Mamaemo, l'hôpital général de référence de Kinshasa, pour voir l'évolution des travaux. Nous promettons à la population congolaise que d'ici décembre, les nouveaux bâtiments des urgences de la morgue seront disponibles et d'ici juin 2023, le nouvel hôpital de référence de la ville-province de Kinshasa sera inauguré
pour soigner les populations locales. Et nous avions soumissionné, nous étions parmi les 10 bureaux sélectionnés et que nous sommes sortis premiers. C'est comme ça que nous avons fait, nous avions gagné ce marché. Réhabilitation était l'objectif au départ du projet. Mais au vu de la vétusté accélérée des infrastructures, vétusté confirmée d'ailleurs par des études sur le terrain, l'option de la reconstruction de fond en comble de l'hôpital Mamayemo finira par s'imposer. Nous sommes en train d'exécuter la phase 1. Alors ici, vous voyez, nous allons construire un bâtiment R+4 avec un nouveau sous-sol. Donc ça nous fait 6 dalles à couler. Et nous avons excavé à 4,60 m les études de l'office des routes. Et nous avons remblayé, fait l'empierrement à 1,70 m. Là, nous aurons la cave qui sera à moitié sous la terre, une partie au-dessus, et puis les rez-de-chaussée et 4 niveaux. Quand nous allons terminer les 2 phasages, c'est en ce moment-là que nous allons construire les 2 bâtiments-là. Les 2 bâtiments-là sont juste des bâtiments techniques. Dans les bâtiments techniques, gorge, l'IREM, dialyse, bloc opératoire, toutes les histoires qui sont techniques, c'est dans la 2e phase que nous allons le faire. Donc nous devons livrer les 2 phases avant décembre. Hôpital du jour, urgence, ça c'est au rez-de-chaussée, sans problème. Donc dans un mois, ils peuvent terminer ces bâtiments. La morgue aussi, c'est la même chose. Donc dans un mois, ils peuvent terminer. C'est seulement celui-ci qui va prendre les temps. Mais j'ose croire qu'en 2023, mai 2023, on va livrer les bâtiments auprès des autorités. Nous avions subdivisé la morgue en 2 parties. Il y a la partie... Monsieur le gouverneur, l'initiative que vous avez prise, ces négociations que vous avez menées avec dextérité méritent d'être saluées et soutenues jusqu'au bout. En tant qu'élu de la ville-province de Kinshasa, je ne peux que vous encourager, monsieur le gouverneur. Mais avant de faire 100 pas, on commence par le premier. Et le premier pas décisif, c'est ce projet. 300 km de voies ferrées dans la ville-province de Kinshasa, avec la boucle que ce projet prévoit, je pense qu'un temps soit peu, nous allons, avec vous, amorcer la modernisation de la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il donne davantage de sagesse et de force, comme la sagesse du roi Salomon et la force de David, au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour qu'il puisse porter jusqu'à bon port les lourdes responsabilités que nous tous, Congolaises et Congolais, habitants de Kinshasa et d'ailleurs, posons sur ses épaules. Vraiment, on a remercié Mingi, vraiment son excellence, on est arrivé là, au moins on est pour une journée, depuis Tongo, tu allais depuis 8 heures, 10 heures, on a venu pour Sepeli Mingi, Nengaye. Pour Sepeli Makasi, le ministre Aïe, déjà Aïe, souci à province. Comment administration et la province vraiment début déjà évolué. tolingi yango wana tozongisa Kongo na nzela yango bomoni papa wana esalami buke oyo azwaki na 8000 francs na mois oyo de juillet oyo kaka na mikolo eza koya atouché plus de 80 000 francs oyo azalaki directeur wana bawadere ofuta ye 21 000 na Kinshasa 12 000 francs na bao ya province na longoli d'abord différence wana puis na tchè bango nyonso 115 000 francs. Alors
baagent misusu nyonso oyo bazalaki na ba 9 000 bakomi na ba 95 000 bao bazalaki na ba 10 000 bakomi na ba 100 000 pour que bino mo botolanda botala mama oyo alobi ke na bana kutu bakomaki kozwa bilongi ya infirmière ya ba sage femme donc parce que bo imaginer que mutake obota bakangi ye kuna parce que il faut kaka bota bakangi ye kuna mwana azokola na kati ya nini eza makambo soni bomoni ndenge mama azali koloba bomoni ebele ba réalisation en régie des eaux banzela bozomona makambo ezali kosalema mais na niveau oyo Félix Antoine Tshisekedi azwaki mboka pour ba réalisation wana ebanda ko mona na nyoso tout il faut temps parce que donc ezaneti ndako ba buki yango donc balobi no siko obandel sandako tango banda na ba fondation bani tie ko mata na tango bando mata e bando kende rapide ezaneti ndeko na biso moka mona alobaki bo alobi donc facha zana a Sainte déjà Congo siko donc zemeza déjà ba 1 mois 2 mois na ndeni à partir de 4 mois 5 mois 6 mois. Donc, bimi, donc, fatia zana sa sainte qui Congo. Congo zana sainte. Ba sainte, mais si qu'on a le moment au moins, tout est mon exact parce que sainte zana dimi. Donc, tant que vimba, ma sole mon année. Donc, il y a un les lots, betela qui bino c'était, et puis tout, zongela qui makambo oyo. Polémique oyo, comment makambo tout, il y a présent, comment polémique, mais tout c'est kaka, et comment ngai, comment on sait que ça mais tout, zong saga, batonatan, présent zali, na droit à kopema. Présent, il fallait qu'il y ait ba talaye ba masolo na ye donc ba sala ba contrôle suite à makambo azwaki a profiter pe a paiement payé combien de jours bon biso to pe marlem so ba 1 mois ba 2 mois a payé combien de jours et puis ko paiement ya président za ko paiement te ke azo sala le côté mais non azana ba téléphone azana ba zoko ba sa ba zo se ba makambo surtout donc ezaka ko paiement ke azo za na bureau te mais azo sala boulot. Donc, azo obligé ça na boulotte, mais azana doit ko paiement ma ko paiement ka président ba ide na paiement ba président to monde ba paiement parce que donc bateau bazana stress ko le cas donc président de la République azate donc à moins que ozana OK ne kana baza stress ezalagite donc à mona na kana été ba sala la kenyo surtout mais président ça na suivi à makambo nyo surtout ya on a vraiment lelo to tenaki to beta c'était na makambo na to expliquer bino vraiment makambo ndenge ko ekozala parce que ceux qui to tiki batu misusu ba ko expliquer bino yango te et puis vraiment bozala focaliser bozala vraiment na distraction te bokota na ba jeu à provocation te bozala wana penza na sima à présent parce que vraiment présent azali na besoin il y a appui siko et puis présent donc ça occasion présent donc de tolobi remaniement ko salama donc ba conseiller ba réduire bango donc toujours tala ko tundenge zalaka bando balongola ministre de l'économie azalaka te tozali na présent ya IDPS en France vient Alexandre Kiyedi grand économiste donc professeur na université azawa na sigo azo chômer donc bato ndenge wana do baza bato mongo juja côté na kata masolo donc tozana ba diko koma yanga o bato ba yebi penza masolo ya kosala banzela ba caniveau ya masolo penza donc ya travaux publics donc Congo eza ya kotonga ba diko koma yanga bazana bato ya IDPS bazali wana parce que mouvement to bosana te zana no ya IDPS donc ba IDPS ba koki ko lela kate donc mouvement ezana kati ya masolo na biso il faut que servir ba tout pe ya IDPS ba compétent o bazana compétence au sala musala économie wana donc ministre azalaka te ministre ya finance motsasa na économie vie qui est des awana président donc fédéral ya IDPS mutama yele mais pourquoi pas kozwaye siko parce qu'il faut to bandoloba pourquoi pas kozwaye le msuko kozwa ba traître moko boye donc kokoma soki ndenge nini donc il faut kozwa ba to pe ya IDPS ba kota na kata mouvement. Donc, on a vraiment, il fallait vraiment na bêta c'était donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na ebsarabino kaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude avant. To banda ba remerciement na biso donc je tiens vraiment na appel ça bon et joyeux anniversaire na ebiki leki donc yenangai to partageara masolo moko na foot to partageara masolo te passer azamuto ya PSG nga azamuto Marseille donc mais to se retrouvera parce que ya azamuto ba champagne. Azamuto ba champagne. Donc après azamuto ba champagne. Donc vraiment nazo pesa bon et joyeux anniversaire na biki lekaki bien na maître Njoube les maréchal na bango maître Njoube les maréchal donc viennent à eux vraiment à peso ba bon et joyeux anniversaire donc nga na professeur na pesa ngo na kati émission
au lieu qu'il y ait une vidéo, donc il y a qui vient à Renault motema ata donc tokuta na te mena landa ba masolo na moni mikole les gars ozo saka donc ozo s'entretenir na sport donc aussi la te donc vraiment bon et joyeux anniversaire na maître Njoube le maréchal na bango nyoso donc vraiment na tenaki na sala yango na kati ya émission donc to bandi ba dédicace na biso ne kabino mo boyebi to banda toujours honorable Jean Moutala na kati ya London honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi pe na groupe na biso ya WhatsApp autozalaka derrière président de la République donc na tikel toujours na kati ya Londres pour na pesa maman na biso Maria la beauté naturelle merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati Espagne pour na pesa vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi totikali toujours na kati ya Londres pour na pesa José Kano José Kano Kikakamene kombo na batu ba lelango mabe donc batu ebisanga mutu mwa ebisanga no kombo na donga il faut changa neti José donc José Kano Kikakamene na Londres maître Wera Mukuna maître Rajamule wana baza base na kati ya Londres to tikali toujours na kati ya Londres pour na repesa mbote na Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kati ya ba administrateur ya groupe na biso ya WhatsApp derrière le président de la République donc topesi Chai Mokenge Chai mon voisin Chai Mokenge Chai wabalengela mon voisin merci na nyoso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Babi Kisinga na éviter quoi dire vraiment ba publication na yo vraiment personne ne peut rester indifférent à la publication. Merci trop. Il y a trop. Babi Kisinga na nyoso tout ça na katia groupe na mboka na yo to tikali toujours na kati ya administrateur Jerimukuna merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chikito Mushashino merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Belgique pour na repesa Mafio Tikini donc vraiment on a moi si mon gars Boana Mafio Tikini na kati ya Belgique merci na nyoso tout au sala rapport na kati ya groupe na yo ya les amis de César Ngadi tokei sikoyo na kati États-Unis pour repesa molandi monene fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi na kombo ya Pascal Iliki na kati États-Unis d'Amérique merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi awa na kati à Paris pour nous repesa Françoise Itwa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Belgique azali à cheval entre Belgique na Kisasa tuzopesa Serge Palmi merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Serge Palmi to robo sanate donc le lot dimanche mais c'est le bon dimanche Dekos Mukoko merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Boyebito qui sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba auto senga kabino bolanda émission na ye Parlo Santé bo s'abonner na compte na ye YouTube Jean-Paul Djamba donc Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc sur ce nous allons mettre fin à notre émission de ce jour. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Merci d'avoir suivi cette émission. Cette émission a été réalisée par Edino Image, Panza Sangoya Congo et Willy Kunda. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona maina là c'est vrai to tangaka na yo du vent.